ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batela mitongo Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batela Congo Bana Congo tola mukananu na pangito tala ngenge toko piko bombisa koka bakoko batikela biso Bana Congo tola mukananu na pangito tala ngenge toko piko lingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Tirango silakate Maya miswe komi momesana Yango nazwi yakateli Yakaluka elongina Tirango silakate Maya miswe komi Benako na rigini mama na moto tala moto ndenge tambola tala moto ndenge tambola mama na moto eroza immeuble baba makuna mama na moto donc na rigini a Karanie mama na moto ako Bosakana kati, bozui. Bientôt à Kuna, nous on filme. Dans la moto. Bon, on a mis le niveau est filmé. Il a grandeur à moto. Comment on est ça là? Il est réel. T'as la équette ma pata. T'as pu aussi provoquer la pluie. Hein? Moto est blague. Les hommes matent, c'est qu'on mata. Bon, mon moto. Moto est blague. Hey! Moutou qui incendie ça au pied. Il faut sauver des vies. La Simon, on a monsieur Rosala. Maître, veuillez, Nadia. La Simon, on a sauvé monsieur Zad. Mais, bon, je vais vous monter ça ma casse. Au moins, tu as grandi à fumer. Moto ma casse. Hey! Dans la hope.
Oh, plus d'enfer. Chaleur est comme au Matiawa. Au volcan. Boka chaleur. Dans la seule qu'on a quatre yali, donc on t'attend bimisato liala. Nzambe. Bota flamme, mutu ke incendie eza wapi? Hein? Ah. Tana ba gaz mpe ezalaki. Aïe 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 aïe. C'est compliqué, hein? Moto, ça là. Tobanga, tout est en dessous. Ouais. C'est dangereux. Comment tu as tiens ça ni moi quand tu as besoin de Miro Ekoya. Au moins des salles. Ekoya. Ekoya. Ils sont sur la moto. Ah. Depuis 11h, moto eza makasi donc anisi likambo leta eza yokoselaka leta makasi awa po moto mpe kufa ebi kombe leta kombe mituka omonango moto oyo leta leta Kudu besi mbula kudu nebeta. anisenga mbula mpe katango Mbula be ya makasi. efo moto epela mpenza ti esili yango moko moto aboye bakazaka leta leta moto aboye bakazaka abobomaka pembeni mpe edeborde te après oyokanisa oyebi combien de tonnes ya mai oyo efo awa moto malenge kweli Tiboyoki nazoyoka na te donc biso a moyen te. 12e usine ya plastique. Oeza ekangama na boulangerie ya mama pain d'or. Ezala ko va dire comme pain d'or. Donc ils ont encore pensé ko a face na biso bisika tozali bisika ndako ezali. Ko biso tozana ngambo a. Biso tozali na ngambo a. Na isi bino nyonso ezozika nde bomoni bo immeuble eza face na biso ezoziki biloko nyonso ezozika vi banda na balabala wana 12e année tikoto na katikati moyen te nazoyisa bino nyonso ezozika talaka kongo bazokokoboma moto te bandeko banda 11h